Invité de Kin Matin, Jackson Ngamena. Bonjour et bienvenue dans cette tranche matinale Kin Matin. Bonjour, monsieur Issa. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait longtemps. Hein? Ah oui, ça fait longtemps. C'est depuis l'année passée. Aujourd'hui, vous avez accepté encore de répondre favorablement présent à l'invitation de cette tranche matinale Kin Matin. Un message déjà à tous les fidèles téléspectateurs des canaux Kin qui sont branchés à ces nets moments, à Kinshasa, à Brazzaville, à Luanda, Bruxelles, Paris. Un mot déjà? Un mot, oui. On était toujours en préparation. Nous sommes dans les travaux, on les fait d'une manière coulisse, les focaux. Oui. Il y a aussi des déplacements qu'on a effectués juste dans le cadre toujours de la formation. En dehors de ça, nous sommes là. Et c'est pour moi d'abord l'occasion d'avoir de saluer tous les amis du CODD, les amis qui nous suivent maintenant, mes amis qui sont à l'intérieur, dans la Mongala, donc chez moi dans les Kwilu, Boulungu et ici à Kinshasa, plus particulièrement à Makala. Merci beaucoup. Tous. Je rappelle qu'il est avec nous comme invité. Il s'appelle Jackson Ngamena, président de la Fondation Ngamena et ami de CODD. Directement, d'emblée comme ça, Fondation Ngamena, les objectifs, Nini, objectifs, poursuivi la Fondation. Est-ce que tu as une précision sur Yango? Oui, la Fondation Ngamena, merci. La Fondation Ngamena est un objectif et Beloto Landaka. Oui. Un objectif, on plus dans le système, il y a auto-prise en charge collective. Il y a un moment, tangu tobondo poursuivre l'objectif, tu veux que mon que makanisi na biso ezokokana na ba ideo oyo ya CODD yango muni biso na kati ya Fondation Ngamena tolobaka mingi to sala makambo oyo ya courant de la démocratie directe na biso na système nango ya auto-prise en charge collective. Ok, est-ce que pouvez-vous nous éclairer quelle différence y a-t-il entre Fondation Ngamena et CODD? CODD, c'est un sigle. Donc, nous CODD des années. Merci beaucoup, M. Issa. D'abord, la Fondation Ngamena est membre, et structure membre à CODD. Ok. CODD en son sein, ils ont regroupé la structure Nyon Soto Bengi, parti politique, l'association, l'église, le Korangaï, le président de la Fondation Ngamena ndenge na kendaki na Fondation Ngamena pour na kosala adhésion à structure nanga na kati ya courant de la démocratie directe au Bengi CODD. D'abord ndenge lobi ezali na abréviation, c'est d'abord un courant de pensée. Na photo. Oui. Ça c'est le jour où on a créé ko signer charte il y a regroupement. Oui. Vraiment yango na sepeli. Ezalaki mokona kenda ko signer charte na niveau ya installation ya CODD, oui. Wana ozomona ba remise symbolique. Yaba livre yango ozomona wana ezali na souscription yango wana biso ko pesa cotisation na biso en tant que membre structure à CODD et wana activité wana ozomona ezalaki activité moko monene. Et ça l'a qui quand activité wana? C'était le 17 ezalaki le 17 mai 2022. Le 7 mai 2022. Les alaki jour moko libératoire. Auto benga ba disciple ya musée to pona ki mukona parce que biso zalaki ba disciple ya musée. Yango to monaki ke to honorer musée na mukolo auto lobaki le 17 mai to kinde au signer charte wana pour tout témoigner musée que toza sima ya vision na niveau ya courant de démocratie directe. Ngai na structure na ngai Fondation Ngamena to kendaki ko s'adhérer na CODD. Voilà. Mais il y a encore une question qui CODD, Fondation Ngamena, quelque part après, dans la recherche de Sali, tu remarques dans la photo avec le professeur Jean-Paul Kibal, na IRED. Est-ce que ça peut nous éclairer? CODD, IRED, Fondation Ngamena, moi, dans ma colonie, non. Confusion Ah oui, mais nous, vous nous plongez dans des confusions. Il fallait éclairer du son maintenant. Là, vous êtes avec le professeur Jean-Paul... Prof Paul Kibal. Il est l'initiateur du courant de la démocratie directe. Ok. Mais l'IRED, maintenant, c'est... L'IRED, c'est une institution à part. Ok. L'IRED est différent du CODD. Oui. Parce qu'ici, nous parlons d'abord d'un courant de pensée. Okay. Initié par le professeur Paul Kibal. D'accord. En même temps, le CODD est aussi un regroupement politique. Oui.
et citoyen oyo ndenge nazana minito nazo bengisa ba congolais ngonga yango oyo regroupement politique oyo tozokene nango na élection ya 2023 yango to bengisi ba congolais bayeba ke no atanga banosala botu na ye azo bengisa ka ba structure boya po tolobi to kabola scène politique na deux to kaboli yango na système ya courant démocratie CODEI na système ya démocratie CODED yango tozobenga ba structure ndeko Jackson tozobenga ba parti politique tozobenga ba église ngonga yango oyo tango comme population kangelo pour la élection au regretter tout ça tout exemple simple la ville province de Kinshasa 24 communes oui 4 districts oui ngonga yango oyo ba élections se pointer déjà en 2023 dans quelques mois êtes-vous sûr que Nazukara ville province de Kinshasa vous serez à mesure il y a qu'à convaincre Kinshasa pour CODED et comme partout. Bon, ezali musala munene to sala utolo bake na mono mona te. On a tout ni. Na tozo travailler ming na système ba foko. Biso ja ming na ba quartier. Oui. Yango to lobike na ba foko tozo sala. Foko d'abord ezali ba lio tozo kutana ba ninga nyonso o tozali na posa to bongo la système o ya mabi. Système ya CODEI. La ville province de Kinshasa, combien de Foko déjà? Bon, jusqu'à là, nous sommes déjà dans les 10e Foko. 10e. Samedi, on a osé à Kimbanseke. Na yango na ko profiter pe na suka na ko bengisa bande ko nyonso combien à Kimbanseke oyebi dimension à Kimbanseke ezali to ko zala kuna pona Foko. Oyebi combien de quartiers Kimbanseke ezana? To yebi ndeko isa. Mais bozaka na 10e. Je peux dire que vous convaincre une ville Kinshasa. Non. Tozana ko travailler. Wana ezali na niveau ya biso. Mais na niveau ya CODED oui. Ba structure ya monde na zo dwande cette occasion oui. Ya koyebisa ba structure ba parti politique oui. Ba église ba association ngonga yango yo toko koma mukolo yango okoyoka ke porte kangami parce que population ko tuna yo ozali na CODED. Pourquoi voulez-vous fermer pourquoi voulez-vous fermer la porte aussi longtemps que vous avez besoin des gens, vous avez besoin des structures, vous avez besoin mais voulez-vous fermer la porte? Pourquoi? Non, on ne ferme pas la porte. Moi je lance l'appel. Moi j'ai déjà fait l'adhésion, vous avez montré les images. Je suis allé faire signer la charte du regroupement CODED où il y a un voilà. Ça, c'est l'initiateur du courant de la démocratie directe. Okay. À côté, là-bas, vous avez le président de la fondation Ngamena. Okay. Oazali, membre ya CODED. Fondation des Ali, membre ya CODED. Oui. Biso pe tozolo bate, nazolo bana baninga o bazana bandako. O basali nan o ngana salite. Baya ko signer charte courant ya démocratie directe parce que ngonga yango e comme la population otuni yo za na kanini. Parce que to diviser déjà scène politique en deux. Merci. Lobby batu ya CODED na batu ya CODEI. Alors population ko tuna yo CODED ezawa puis CODEI ezawa. Soko répondre simplement donc dans 3 secondes. Pourquoi préfériez-vous diviser en deux? Merci beaucoup Ndeko Issa. Nous avons d'abord trouvé un problème parce que dans tout ça mboka na biso oyo. Oui. Oyebi problème na biso ezani. Le système, c'est le système. C'est le système qui n'avance pas. Mais mon système, on a divisé en deux. Oui. C'est pour dire quoi? Tozui lokola mboka lokola États-Unis. Je ne donne pas cet exemple. Ok, Batoussba Loba. Ngai le losu batindinga na États-Unis lokola président. Je vais diriger ce pays na réussi mandat. Mais pourquoi vous voulez? Mais ceux qui ont eu président aux États-Unis, aya na Congo ya ko diriger bako. Bako lobela ayi ko gérer. Bandira na makambo lobby. Na lobby boy. Système na biso o actuel les amabe. Ngai na zosenga na bandeko na ba Congolais ba to comprendre. Yo kondi makena mboko oyo un groupe kaka ya bato. Bon azolo ba na ndenge mabete bangonde baza na gestion ya pays. Une partie majorité de la population baza esprit. Et banani ba diriger mboka oyo ezakaka ba parti politique. Et ba lobby ba église. Ba mouvement citoyen. Ba aspect bango baza esprit baza apolitique. Mboka nini zitabon. Yango to lobby boy. To sengi na bato nyonso baza concerné na mauvais système ya mboka na biso système actuel. Oui. Bon il y a déjà si to diviser scène politique en deux, courant de la démocratie indirecte, na courant de la démocratie directe.
yango mona ka ba politicien mosusu ba jouer ka biso na ba jeune na bango ba mon na pèse exemple le parlement bango nyonso bazana kati institution mais bazolo ba biso dans opposition c'est la gade est-ce que yo mona sera député ya député opposition na sera député majorité za ndenge moko te mais ba ko sa ke ngana dans opposition ngai na sana majorité wana to lingi yango te za système yango yango zo mona ke azala ki la majorité lungwa yesus na opposition kwa nini donc yango to lobi boye soit le quoi ba pays va appliquer code courant de démocratie directe soki olungwe na kamoko otikali kuna soki oye na kan ya courant de démocratie directe ovandi ezate ke okoma ko changer ba position bote na utaki na nini ona non mambo wana population ko tuna yo lobi o salaki déjà kuna zonga kuna nde bakatisa kambango oui makama kata mbango on ezate yango biso lobaki boy mkonda mboka to félicitaki yeto des systèmes to lingi to kabula sambo ezala boye yo za boye zala boye bunda po bozo pouvoir bunda bozala teke lelo lokola peti bandeke exemple bandenge nsuba kimi bazala kina mkonda mboka lelo bakimi pona nini système de démocratie indirecte va partir. Merci beaucoup. Jackson Ngamena, je rappelle que vous êtes le président de la fondation Ngamena et ami de CODD, donc au éclairé quand même d'être solo là qui par rapport à Bassigé Nabiso. Mais au lobby moi mingi, ozobenga batubaya, bakoki ko bino précisément na adresse nini et numéro nini au bandeko bakoza na facilité ya ko atteindre bino. Merci ndeko Issa, na kopesa na bandeko na nyonso adresse au bakoki ko ya pona ko signer charte ya regroupement. Oui. Tozali na avenue Lukamawa, numéro 33. Oui. Non loin du rond-point Ulezo, commune Alimete, quartier agricole. OK. Numéro à contact au bako contacter biso ezali 082 oui. 49. Il faut aller tout doucement. Oui. 082 49 46 243. Et plus nalingi pe na yebisa ba congolais ba yebake CODEI eza na ba désavantage mabe emimeli biso na mboka sopeka sanza au plus haut niveau. Mais tandis que CODED auto lingito appliqué et zo pesa biso na système ya auto prise en charge collective. Êtes-vous sûr que bato ba la convaincu et puis objectif wana et vous allez vraiment beaucoup atteindre. Ndeko tozana musala makasi tozana musala na terrain. Yango nazo bengisa ba structure ba ya kosunga ba signer charte ya regroupement. Pona nini na lobi bongo. Yo kondima mboka na biso o bato bakoma na idéologie ya sopeka sanza. Ça veut dire sopeka sanza ba lobi sombela biso pesa biso kabela biso salisa biso ou bien salela biso. Soko salele biso te nzambe akosala. Ndeko Issa, c'est pas normal dans un pays o bato bakomi kosenge komi idéologie ya mboka oyo. Oyo ki pe biso na commune na biso. Surtout ça na problème. Tant que tu as un système ya commune nini parce que tu as commune sur Kinshasa. Bon. Na lobi na joué exemple ya Makala. Merci beaucoup. Commune ya Makala. Tu as un problème ya mai ou bien problème ya érosion. To ko benga président de la République te ya ko sala biso musala ona. Biso moko lokwa to vivre à votre niveau aussi commune ya Makala et les autres traversent le problème ebelé. Mais c'est ça. Na niveau na bino mo bosali. Na niveau na yango to lobi boy système o ya CODEI. Betela matali solo moko to longwa na système ya CODEI. Oyo na bino bosi bosali na Makala. Ndeko Issa na lobi boy. Omoni soki to zonga na commune eza fléau eza ba conséquence ya système o ya courant de la démocratie indirecte. Oyebi mboka na biso mokonda mboka zalaki na problème ko former gouvernement pour nini? Parce que gouvernement qui s'allie formé na ba parti politique. Mais auto ça na élite na mboka oyo auto ko koloba ke non. Ordre o bino ba journaliste na zo attaquer bino te. Heureusement que ndeko na bino na lobité na ndenga mabe ndeko na bino ya porte-parole ya gouvernement ndeko Patrick Muyaya. Azali ministre ya communication et médias, azali journaliste. Maintenant na tindaki na gouvernement. Bino na corporation na bino te, ezali parti na ye mutetindi ye na gouvernement. Mais biso to bundisa système wana mabe. Biso to lingi boye. Bino ba journaliste, bo vandi tan gouvernement zo sala maboye. Bo délégué mutu na bino o azali ko la porte-parole na bino bo tindi ye akei ko gérer mboka. Toke sous na ba ordre ya ba médecin.
bozwi bo délégué mutu na bino moko accueilli ko diri porte-parole. Ya zaka kawana lokola kaka porte-parole. Donc mbala moko na association ba professeur ba université. Na kwa ki mbala musu ko zolo ba bakeli wana. Na association ba professeur na sengi bango to sangana. Bino nde siko boko luka mutu kwa koza lokola ministre ya enseignement. Merci. Tozongi susu na par rapport na lobi na ordre des avocats na komi kumete. Biso nga na enseignant na on na ba enseignement na ba syndicat. Bango nde ba ko choisir ba porte-parole ba ko représenter ba na gouvernement. Mais mu konda mboka zaki na problème na former gouvernement na pour na nini? Parce que constitution doit permettre que à composer na ba parti politique. Merci. Et une grande majorité de la population est ça exclue. Merci beaucoup Ndeko Jackson. Toke na motuna suka pour toke ndako citer. Et la dernière question, na ozo pas fidèle téléspectateur moi Komel Biso. Bonjour Issa Longo. Merci pour la kin matin. Merci beaucoup. Merci pour la kin matin. Tous ces petits intervenants, Pati Malanga et puis invité à kin matin. Mais tout ne la biso motuna o epan Ndeko Jackson. Ceux qui totalement bien mboka et ça n'a pas difficulté et belé, ce ne sont pas les couturiers, et ça ba mécanicien té, et ça ba chair té, la majorité et ça ka ba intellectuel, n'a ba grand politicien. Réactionner aux ah, je vois. Donc il voulait dire que makamu mingi ezoleka, et ça toujours bateau bazali kolo, ba les mingi, ce sont eux qui dirigent, ba menisier et les autres ba bazana bango, néamona ba osana bango comment votre réaction dans heureusement de comprendre les places de Zoken. Tolobi boy. Objectif ultime il y a ODD Ezalinini restituer le pouvoir à la population. Donc peuple yende mutu azali kokonza. Et non un groupe ya batu bazo diriger. Non. Parce que dans le courant de la démocratie directe, biso batu ba ko kende ko représenter biso na gouvernement ou bien na parlement. Bazali lokola ba porte-parole. Ya ba communauté. Ndeko isa na lobby ba parti politique na mboka na biso za facteur à division. Et comme ma développement te. Mukoni to ko ba développement. Au moins ba télévision ba komika élection. Parce que objectif na bango ezali ke ba conquérir pouvoir et ba exercer na kana minorité na bango bazali. Ya ngo biso to senga ke pa mukona mboka. Azonga na idée originelle ya création union sacrée. Oya ko sangisa ba congolais nyonso. Pourvu que biso nyonso dans la communauté tout résoudre les problèmes na biso. Ala na bato bazo constater que non à cause de la majorité na 2023 aussitôt que y a un parti politique na ye a kokende lobby a comme ministre non biso to lingi que communauté nyonso se retrouver batinda ba porte-parole na bango na ba institution pour que lobby baza na problème te ya ngoto lobby boye na kanisi olingi otuna nga mutuna mususu oyebi système oya autoprise collective ezali na avantage bede. Okay. Na pesi bilon d'accès moko tozana ba projet parce que na kati ya biso ezana ba autoprise collective auto bengi ba projet. Na zo par exemple moko projet rotatif. Na zo exemple d'accès ba chinois. Na lobby tande ma be bande ko wana bayaki par exemple ba cause la 10. Mais na 10 wana le loyo ba fongoli magasin moko na kitambo. Ba zinde ko moko batiki kuna. Ba zu mwana musana ni congolais. Ya tikali patron. Bango batikali 9. Bazui sous na bandal ba fongoli bazui batiki batikali 8 ti ba ko retrouver ba commune nyonso au moni ba chinois ba yaki 9 mais bango 9 ba komi ba patron mwana musana ni congolais parce que on est nini eza système auto bengi ya auto prise en charge collective ba avantage nango. Donc, s'il vous plaît, je vous en prie. Natsuka. On appelle ça Congolais. Oyo bayebi ke. Oui. Ali misanga iba Congolais ba. Le maestro des affaires. Les loyo. Surtout dans la course à changement de pays. Ya mboka oyo to changer des systèmes. Système oyo ya démocratie indirecte. Eza système moko ya mabe. Ya ngonde eza à la base. Ya bati oyo etindi biso na mandicité oto komi ko bengango sope kasanza. Merci beaucoup. Il y a même les gens, s'il vous plaît, mettez-vous parce que toujours désannoncé. Kin matin. Merci, merci Guy. Merci beaucoup, merci. Des chants, c'est intéressant. Joyeux anniversaire à Patricia Koula. Patricia, il n'y a pas de souci, donc champagne déjà. Donc après ici, les alites ont célébré ensemble parce que Jackson.
Intéressant. Il y a pas mal de messages. Mais tous les Babo Kabouani. Le Babo Kabouani, vraiment. Au Baolanda, c'est net moment. Prochainement, on aura encore besoin de vous pour que tout soit sur CODD, IRED, CODI, ainsi de suite. Par rapport, il y a un système, je rappelle, il est avec nous, il est comme notre invité de ce jeudi 28 juillet 2022. Il s'agit bien de monsieur Jackson Ngamena, le président de la Fondation Ngamena et ami de CODD. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de cette transmatin matin. Lilo Babo Kabouani et Soki Okokisuko ko récapitule pour un numéro na bande konyo so bazo senga encore contact. Merci Jackson. Merci beaucoup ndeko Issa na kopesa bino merci na ndeko pesa une opportunité à koshuli ba congolais. Oui. Mais ngonga o nazana mona etandriki za mukie. Na bengi si ba congolais soki congolais moko alingi ko bengi sabiso. Poto sala to ya ko animer foko. Na quartier na bango na lupango na bango bazui adresse na numéro na ngai oui 082 oui 49 oui 46 oui 243 082 49 46 243 et tolobi boye na mboka oyo développement ekuta ke pa na biso moko ba congolais il faut tous s'organiser tous se prendre en charge et non que tous la ka Nyon se pas papaya. Yango to lobby classe politique divisée en deux. To bengi si ba association, ba mouvement citoyen, ba parti politique, ba église. To bengi si bino boya ko signer charte. Ya regroupement citoyen et politique. Oyo comme mabiso na élection il y a regroupement on peut belé solution mon ngati. Mais yango to lobby sûr que oya bino ça peut faire quelque chose. Ndeko Issa to lobby boyi. To boyi système que parce que na landaki ndeko kadima nazokende mukie tozalaki na ndeko kadima alobi nazala na kozala benemi ebele mukola proclamation ba résultat pona nini parce que système oyo ezo favoriser ba candidature moko ebele oza na sens moko te mais soki toke na système auto bengi ya division ya deux camps quand il y a démocratie directe na quand il y a démocratie indirecte okomona que tokoza na deux candidats par exemple il parle na makala soko lingo poser candidature mais tu causes la cagade. Ceux qui ont azuité, au moins que affrontement est normal. Mais na minute na makala to zaka na cause la na siège moka député. Mais ceux qui to lingi to ta ba candidature to cause plus de 700 candidats wana na niveau makala. Développement est ça. Donc yo déjà ndeko kadi mazana combien des ennemis, azana plus ou moins 697 ennemis et 99 ennemis. Pour nini parce que ezo tinda batu na mendicité oyo to bengi ya sopeka sanza mutu salingia koma ko senga na niveau ya likolo ya moto sengi ba congolais to benga na système oyo mabe to longola ngo mopanzi na biso to zwa système ya autoprise ndenge musée aibisa ka biso parce que biso zalaka direct et puis que musée zalaka direct biso zalaka direct avec courant de la démocratie directe population a se retrouver na système ya auto-prise en charge collective parce que pouvoir na ye ezongi na maboko na ye yende muta azokonza yango. Tokomi na suka un mot na professeur Paul Kibal qui est en train de nous suivre à ce net moment. Bon, il est l'initiateur du programme de la démocratie directe, je lui dis sincèrement merci. Et Dédé, na kopé ça pas merci mais na kopé ça ba amignon sa démocratie directe. Et plus loin de Koïssa même n'a remercié son excellence monsieur le ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Merci. Son excellence monsieur Tony Mwaba. Okay. L'excellence, merci beaucoup, félicitations, gratuité Simbi, Tokobi la fin de l'année. Nga en tant que ici je ne parle pas en tant que oui, mais na kopé ça ndeko Tony Mwaba merci parce que Moussala auto sali tala depuis to bandi année to clôturer gratuité Simbi en tout cas na kopé ça yelo sako. Excellence, félicitations. Naebi que na kozalawa na pona ba dossier to kotisa déjà pona kolobela ba congolais que mokonza mboka fois kota na histoire oyo na système ya auto bengaki na ebisa ki on na ministère non na ministère na lobi mais to pesa kombo na lobaki bien le président de la République faut azala le guide contemporain de la révolution du Congo pour azwa ki déjà les kanisa ko sanisa ba congolais yango biso to sala yango na CODD. Merci. Ba congolais to zala ini bokabwane zala te yango na sengi ba ko nyonso na est timezonga yango na zana posa ke to sanga na liboke congolais na kati ya CODD.
Merci beaucoup, Jackson Ngamena, le président de la Fondation Ngamena et ami des CODD. Merci Jackson. Prochainement, on aura encore besoin de vous pour Tobé Tamasolo. Mais avant de boucler cette tranche matinale, je dois pouvoir souhaiter quand même joyeux anniversaire à Patricia. Patricia, rapidement, plateau. Juste vous souhaiter en direct comme ça et puis tout désannoncer qui le matin. C'est comme ça se passe. Hein? Donc, musicien, journaliste, tout ça, là, de notre manière, joueur, ballon, passer, s'il vous plaît, président. Je dois pouvoir recevoir Patricia Koula rapidement, l'étoile montante. Je demande vraiment 2 minutes à Gimpoutou. Patricia Koula, joyeux anniversaire, Mbotama et l'amour. Mbotama et l'amour. Merci beaucoup. Ça va? Tu fais déjà ton anniversaire aujourd'hui, hein? Mais nous avons une surprise pour vous. Freddy Tonkidi, Patricia Koula, c'est parti.